Marie-Jean Nina, top bakoy ko soit na po ba bato. Toi ba sainte, toi ba sainte nzambe te. Likamso ezali to ko soit na beto papa ni pe. Marie-Jean ndenga zana, au finga ma top te. So na bina répondre, ya bon ko conseil na ta na be la belle vie candidat patron. C'est na yo ki la conseil na ngati. Ponga lelo na bango pona za la boye. Ba comédien ba ta loboko. Omoni nde to vanda raboye. Ba comédien bazana mabe na bango bana ba défaut na bolingo to sala ba comédien to mona na moment ya likambo nde ba mitungisa maka to kuta na gato la famille eye to kuta na gato mboka na mboka to ba to botami mama mote omoni ya Tcheko to lobelango to za rasi place to ba mabe place outi ya Tcheko c'est normal nde ba famille ba landela ki na yemo pene landela ka zaina besoin yeba que lelo soit contre ma beleza pour la mutu boy yango wana artiste comédien outi na ye bazaki na guerre na yeti est-ce que zaki ka pamba boy pour la musala et ba guerre ya makambo za privé ya bango omoni ba comédien kako même temps bien bossa ba calcul bien mais calcul bien calcul na nzambete bien wana calcul que à partir de lobby okuna to sunga ndeko na biso même sunza me na calcul ne sama que lelo ndeko na bien okende. Est-ce que bien vite on regarde au tati ko biso na bino to yebaki muta ko leka na YouTube ba finga ngalo ba pe bato bandi mazande il faut quoi yebinga ba passe nanga lelo na komi boye to yebani na il faut ko aza pa mutu mo boye so leka na bike ko vola na yolo ba pona remi bondima na vana na ko il faut ko tala dans la chambre sano ana moi si jeune fille qui nae mabangati avandi sanga en tout cas ça fimo be te. Shalom, c'est prophète Moïse Makoma, ministère Ozana. Mingi baloba qui était Seigneur Jésus qui sa sala kalisu sute nenge abanda ki ko sala kala. Yango ngai pe na ibisa ki ba oyo ba tambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba via ba kenda partout, ba délivrance simbate boya et pas na Seigneur Jésus qui sende bokobika. Ba tuana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance ba biki bino moko bo tala ba témoignage. Na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ezaki fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu tout efongwami na sombi denda ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom peuple de Dieu nga mama Jeannette en tout cas na belaki tension makasi na yokota na YouTube na kotani na Ozana pasteur Moïse Abondel pona bandeko les mêmes jours na keipa docteur nanga atalinga tension esili bilonyo zanda sanga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris na yiko témoigner moni na nzamba Ozana wa sai na bomo nanga nazali na problème mwana bane koloba te na bane kokende na orthophoniste donc ba déclaraki mwana comme handicapé à oloba te na etango na ye baye kolakisa papa Moïse alekisi mwana délivrance lelo mwana na komi loba na ye kotémoigner moni na nzambe ya bikamwa oyo asali na bomoi na ngai nazali na problème mokanda to areprese nazwaka barégi na baraison moko eza ta na sens te lelo nakomi mwasi esengo nazwi mokanda nazwi pe mosala donc yango naye témoigner moni na nzambe ya Ozana wa asali na bomoi na nga tokanga na nzambe oyo nalobaki déjà awa ezali terminus bosabone na papa Moïse prophète TV na YouTube nazosela bino na moto. Nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokomi ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante banzete ba makasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango yo esika na salaka ba formi na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce. Bonjour, bonsoir, coucou comme ça là à tous nos téléspectateurs et à tous les abonnés de Super Promo Télévision. Merci beaucoup à Evie Pani, merci pour tout. Et pourquoi pas aussi derrière la caméra, Nazana Pierrot, des gros bisous à toi. Pourquoi pas aussi à notre monteur Mika. Waouh,
En tout cas, merci pour la moussalo, ça pour la Flore Makinisi. Et puis merci Nabino pour sa confiance. Benjamin Itamba, mon grand frère, et nous quoi ban la Flore Makinisi Lingarayo. Donc voilà, merci à toi à soutenir Abisso de pro de loin, spirituellement et physiquement. Merci beaucoup à toi la Flore Makinisi. Restez toujours scotché, branché, la super promo. Télévision. Aujourd'hui, ton cher ami internaute, on l'appelle maman comme avec Rémi Kovodor. On a un camarade donc tu vas un salle au place de Outi Boyebi, mais on n'a pas la cande beaucoup mona. Mais condoléances dans la famille biologique, il y a Tcheko Matondo et pourquoi pas aussi à nos artistes et comédiens, Babungsi Pemoko Oyo, Asaki, Madame Nabango, Asaki Msape Pona Bango. Donc voilà. La question en plus c'est bonjour Pierrot Fungo Langa caméra. Bonjour Kovodor. Ah, beauté. Bonne santé, bonne makambo kindi. Ouais, malgré que moi koko soko so menzamba zotia na ilo boko ma bezo ke kitoko. En tout cas nzamba zo batela la pena. Tellement ratika rabana na ite. Kovodor mikolo yo zo sara la te ba vie. Bon, Kovodor. Kamera ya Nzambe. Bon Kovodor tozo bunda na rande ba ngesto ba bunda na ka. Nzamba pesi biso moi grâce ya musala yango. Yango moni ke tozo partager yango pe le ka bien na miso bato. Tozo luka pe to sa musala kitoko. Oui, merci beaucoup à Rachel Toumba depuis Afrique d'ici, Flore Makinisi Lingarayo. Rémi Kovodor, d'abord mes condoléances. Toujours Moussa Papa Tcheko Matondo, qui me manque d'artistes et comédiens. Mes condoléances d'abord. Oh, merci beaucoup. En tout cas, mes condoléances à Yomoko pour parmi les comédiens, on s'en rappelle à Bango, on a monté bandina au bandakala. Les cambo ezui biso ezui pe. Ah, yango moni na songi selu yango pe. En tout cas, mes condoléances à comédiens surtout, à mes condoléances à famille surtout à Tcheko, mon évangéliste Mobimba. En tout cas, ba Marlène Lota, ba Igetu Kola, en tout cas ba Devo, c'est ba tout bien pena mes condoléances en tout cas. C'est quoi ça qui mutumora ça qui déjà bien na bateau. Nga na yeba Tcheko ba c'est na zana pas Marie-Hélène na ombi na groupe les réveils yo sala ki na oyeba na Tcheko en tout cas zaki ya moko boye to pesa ka ba témoignage ya musika te to pesa ka témoignage yo to yebi ki ya biso moko c'est quoi ça parmi bato ba onde ko soutenir nga na musala o Tcheko ba zaki na kati ah zaki pena mutu malamu to lo ba ka te ke ya zaki mutu malamu ko misa te ya pena zaki pena ke Kovodor yaka. Ah, on est mission ça qui a nous mais qui non boy ah leki en tout cas musala zo ke bien on mona ke mutu moko boy tata na WhatsApp o encourager na musala ozo mona mais ko ka kende kwa ke bon c'est ça qui biso tout passi mais ils arrangent là na biso tout ah na biso tout Zambé mon nda pesa ra mo penda zwaka. Oui, merci beaucoup Kovodor Nzambe nda pesa ra nda zwaka. Mais comment na Tcheko ninga kota ki hôpital, izaki poison ou biso stoyebi, mais na poison wana isinga ki na opération va yango opération va sala ye basinga ki mo ebele mais Tcheko la kité nga mon ba vidéo Nathalie yango pe na chaîne biso de bazo illustrer comment est-ce qu'il demandait aide avec aussi une aide pour aider mais quand on a ma top par rapport à Kéron na ina manger bololé qui demandait que ça la cotisation et comment qui même pas $1000 vous avez assez à $300 et les locaux Kovodor tu quoi tiki biso au moins ce que vous aider qui peut être les sous bon le problème est là même ma belle ngi komate au moins les locaux ba tu vas comprendre en gros même la poto bandeko basunga biso les appels so sengi muto loko ba bien Kovodor moi au mbona zela ngeza moi programme moi bizarre à la fin du mois non luke là moi pe na fin du mois pe bon ça tali papa ba kaliki na moi mke monani yango omoni nde to vanda raboye ba comédien bazana mabe na bango bana ba défaut na bango me ba na bolingo to ça rassembla te ba na bolingo bolingo to sala ba comédien to mona ngona moma ya likambo nde ba mitungisa maka to kutana ga to la famille eye to kutana ga to mboka na mboka to bato to botami mama mote so to tayino na ba famille bato ba botami mama moko moi ko soin ezali ko kabwana pe ezali ndeko pas vidi camper bo moni pa yete mais là moi ndeko na ya komi na point moko bo moi pa yena intervention ça veut dire que ba comédien to za bato tant bato gaki kamba tiko to mata pasaki groupe ba o bazaki na ngo ba pesaki ba pe atema te na otinde lo jour bo pe na oluka na kangisa na pesa ça veut dire que ya bien ça la ki na kata groupe wana mutu nya so to pesa ata 10 francs na ye to la sa bolingo wana to mona ka pas diana tout le monde qui n'a pas dit tout le monde mélodie tout le monde pourquoi pas qu'il y ait des quoi ça maladie et bien bah comédien parce qu'il y a des côtés là Tcheko est-ce bien évident qu'il y a des côtés Tcheko biso na to yebaki est-ce caméra moni moko il landa ki mama na bevine ngazo pesa to yeba moi pas Tcheko yemoko tant ngazo remercier merci beaucoup belle vie quand de tikingate ça veut dire que bah comédien même so ba kende côté là Tcheko ba kende na ndenge na bango ezaka obligé te to kanga batu nyonso tout to mona batu nyonso tout to kende ka ye kuna yebo na boite tozala bato
Mais par rapport à elle, il y a les sungi à opération. De quoi elle est là qui n'a pas mingi. Est-ce qu'elle fait quoi que ça même pas effort que bon, il y a moi on a l'obité fleur les problèmes mais ça qui et là on surtout à bongisaka. Tout le monde na malade ils même tabatelaka. Au moins ne to vandi bo ils même tabatelaka biso. Na ko comme appelle malade mo bébé zinga pe inane. Na ko appelle malade mo bébé minga pe boy nzambe ni mtaye ba surtout. Tout est dans la maboko nzambe. Même tant que bien bossa ba calcul mais calcul mais calcul nzambe te. Eh bien on a calcul que à partir de lobby okuna to sunga ndeko na biso. Même si nous avons un calcul, nous savons que les longs de qu'on a bien au Kende. Même dans ma famille. Ah, t'es dans un bon dans lequel on s'engage, dans lequel on boit, bilo on juste tout gang à quatre que basundolin déco, batikin déco te. Tant déjà artiste, to bengi ba artiste. Tant mi balé mi sat ba kota la tcheko ba banani. Ba artiste. Ba banani. Est-ce qu'il y a encore il faut que dans la polémique. Hein? Au moins na monde na biso oyo, yonga longa la senga ka même ba journaliste ba lubara. Ba to ba salaka. Tous allons voir respect muké na ba comédien. Ponga lelo na bango pona zala boy. Ba comédien ba ta loboko. Po na ko benga mutu be na yambi na ko benga na yambi aye ayi ka kovo. So tant tout monde ba tomba to finga bango to kita bango to dimna bango quand même. Tout monde qui erreur salamaki tout monde qui mabele kaki tout monde qui boy na boy. Mabe musubo soto musubi so moto gérango. Po to abatu il faut to zala ki motema munene. Na kati de place où il faut gérer mais dit bozo gérer ngote vous savez ba couple na nous artiste comédien oui biso za na quantité mais pourquoi so les camés et APC sali et boyo kali kuna na quantité faut boya la ngona midi nga koza na kati to na lelo ma top na banja bolole nga ba mo nga koza na kati na eba floor makini na bika muninga na nga ah oui ateta na groupe kuna kuto 500 bon poto sunga ndeko mais to coxide amo 300 nga na lobelo ta camarade na ndinga bien mais même formation yo mema libanda eza mususu ça veut dire que tous à na muto confiance to confier été adam muto bolene mbetu moko tina mo confier muto ezati so comme na kenga na ko lobane ke loko nga na okay kuna mais ya mema on ndinga mabe ça veut dire que moi ba comédie be ba mo gérer makam na bango bo finga na bango bo loba bongo mais à répondre yote est-ce que gars mata le monde qui va ok loin te ba ok na bango loin te ça na ka makelele ya na leki ba ok loin te ça que ta faut na YouTube bon les problèmes za nini ngano to go swa na troisième mutu to ebeta dame na ite ponga no to go gérer ce que troisième mutu azawana ah go gérer te fleur mais ba blom so ki na ka ta musika to zene ki indikati ka em so likambo moko nde kaboli biso tu le to komi bo mais na loba ke kaboli biso te po le na likambo bona ke biso tu to kutana ka lobi to zala ki na yo to zaka ensemble ça veut dire que mabe ya kanango makambo ya kanango mais mutu na mutu eba nde ko gérer makam na ye mutu na mutu eba ka baza likam na ye ozomona to zana biso bato to beta na mabako po mukilo to beta na kama mabako abongo siko basa na nzambe ba beta na mabako abongo biso bato oyo to na mai na makila to beta na mabako te to beta na kaka mais ya bien ça que na yeba kilo ya Flor Makini ba kilo ya reni respect les caractères bon mama top nenga zana Marie Jeanne nenga zana au finga ma top te ma top au finga ete za bakanda to lobanaka mais ba lobanaka mabe wana ezali kama ba famille ngamoko ce que na TV sous famille te ko bon iba ogerango te ko vozo na TV sous famille te ngamo mona tukana ba ogerango ogerango peut-être parce que bana ki da l'autre oh mais ya ça no banu no flow na tuni na no to zaine ki indika to panzana ki na pesa conseil malamu to pesa conseil ton likambo yeti ton likambo yeti ko to mi ko luka ça veut dire comment ndeto vandi boy na pesa exemple ngana mu to go beba na makasi flow so zawana so za moteur malamu otia kimia oui faut chaper so za be moteur malamu to luka ka lo ni le bima na po yo kende o sa nini o panza ozomona Marie Jeanne nina top bakoyi ko swana po ba batu Flo yana leki baswana ka yo abe so zo no muskati ko be ba batu basala ili ofinga okangisa bango osala bango mabe na ekiri ndika mutu tondo kumisa mutu malamu ezanani ngai lelo nga ko so ebisa na ki mutu passe Flo za 6h parmi les ekiri ndika mutu za mtali boso ya ça veut dire que toyebani toyebi ke eloko Flora rogérer yango autia kimia mais eloko mu ki nango opanza eloko Carmel opanza eloko Grace Mort ki nango boye toyebani ba fonctionner mbatu ma top ba ko so na mo ba batu to ko so na to ba sainte to ba sainte nzambe te likamso ezali to ko so na beto papa ni pe ngamu na yana ngato zo beba na beto bamba ni milangi mais après des jours toyokani abo ko mama top na fanana nani za musala musala ndi sangisi so na musala na photo ba ki mukolo na nileki nani moleki banga mukolo banga leki c'est tout est-ce que troisième mutazaki wana ça nini apadza mais ça c'est mutu malamu angasa nini apie conseil ko so na ko ba kina matanga pe boye na ko vanda pe na so na mutu to il faut yo longolinga ko votika eza matanga mais ça mutu so ko volobela ya leki site ok na pe na bongo ça veut dire que
oya yo loba nanga na oyoka ope mutalobi nanga kuna na oyoka mais to bossa na ki public ko tozali ça veut dire que ezana ngoli kam to bomanaka te to tiana ba poison te pour to ala na famille. Merci beaucoup Rémi Kovodor, comprenez comme ça la jeu avec Rémi Kovodor. Rémi Kovodor tout sur le cas par rapport à l'actualité. Nous sommes pas là pour te blesser bateau mais c'est juste ici une actualité et une analyse à faire pour na ba remarque ba critique donc to ça pour les hommes ça na biso. Rémi Kovodor le lomo qui les bébés na poison. Depuis que poison ça partout. Artiste et comédien tout le monde a rabino. Kalezalara, mon temps dans groupe na melelo beaucoup ma osangana. Zonding et pesa makambo pesi lelo. Mais affaire ya ki monter mabe, ko boka na maladie, ko tchela parce qu'il va poison opé. Bato ba lo ba poison mais tu ko habitué ka va kufatanga ki ba te poison mutu ki ngani. Le problème est là. Mais pareil mutu a ebisa ki abombi comme mais ki alobi ki zaka parmi bato osala bon sala. Et loko ngala ko loba. Au moins de vandi boye. Tobo salaki, toza bato to leka na TV. Toza na ba attaque belé. O holinga pe moto ebiteke wana mwasa moto. O holinga pe mobala ebiteke wana mobala moto. Est-ce que moi ça Nathalie abi yo police ki na mobile na eliminer yo. Moi c'est na patali ke yo pona tika na mobile na osani foué na boy. Ça veut dire que mabeta mo yaka ko makaba comédien te. Omoni ya cheko to lobelango to za rasi place to eba mabe place outi. Ça veut dire que ngana lo ba ke poison ça raté. Po banda na bandi no ki muta kufi comédie te ko muninga ba teli muninga ba ko tali sabete yem ta teli na poison te o mona ya teko c'est normal nde ba famille ba landela ki na yemo pinga landela ka zaina besoin yeba que lelo soit contre ma beleza pour la mutu boy yango wana mais le problème est que ba comédie ba linga na te ngana ba lelo ko to ki na ba feti to mais poison ya écoute c'est artiste comédie parce que mo kan le ba ça qui vidéo mo pa yebisa ki mais quand on a artiste comédie outi na ye ba za ki na guerre na ye est-ce que daki ka pamba boy pour la musala et ba guerre ya makambo za privé ya bango yango lo est-ce que comme non comme ça mabe hein zela to lo banana zela to lo mabe to ko lo ba so ba tenge so ko ma mutu wana même tenge ba tenge so ko ma mutu te to ko na ko lo ba mabe en général te mabe artiste mon que artiste si tant ba lo bi mon ko artiste est-ce qu'il faut to mélanger ba artiste et non surtout jamais parce que mon ko na ye banité non comme on est on dit flore on dit tonga za na problème na mania na lekana ki na bip mania na problème na yo ça veut dire que na kiri ndika to ebele na tangi flore te na tangi mura de la presse na tangi mutu te na tangi mania na moment où so to yeba ki mutu wana to ngato ba ke mutu wana intel o salima b o ngo mona batu nyoso to ba ngaba sa nini ba isolé na moment où ba tangi mutu te mutu nyoso tu ah coupable ah on ça c'est que nyoso to ada makamongo elekela so ça veut dire que réponse à malamu ezali ke so ki to yeba ki o mona so ki to yeba ki makoto yebi ete so pe ko sala ki to yeba kaye o mona mbando na ya kozwa o mwe ba comédien okako Fondation Tabita Dorcas Maman Mireille Maingi a lancé appel na mutu nyonso de bonne foi moto nyonso oyo asungaka baofele nzambe akota likambo na ye bamama baza na fondation oyo baza na bana ebele baza na bato ebele rentrée scolaire yango oyo bana baofele mpo batanga yo moto olingaka baorfele balia mbongo na yo ko gaspiller te contacter Fondation Mama Tabita Dorcas à partir ya kubinga Maman Mireille nde Maman Mireille moi quelque chose akebaka nde azosunga bana nyonso bazana babalabala bazana banzela b'infirmier b'handicapé buna nyonso tu kaka sana ko soutenir bosa makambu nyonso yo vana na harmonie Fondation Tabita elisu liboso na bino kosenga lisungi na 1 euro na yo na 1 dollar na yo na 1000 francs kosunga bitike batanga baza na bonne santé bazwa eloka kolia bazwa tama ya komela bazwa telamba kolata baza na bonne éducation nzamba alobi senga kopesa eleki senga kozwa ntango ozokanisa babitike eza ozodefisa nzambe. La Fondation Tabita Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonnés parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabita Dorcas ezosunga bofele bana bitike bafefe ezosunga bofele bana bitike bafefe Mama présidente Mireille Chubae ya Jomas Masamba merci maman oyo apesaka pa baofele atiaka nzambe musapi na liso. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesi binombo te na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël
Nash, je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela. Et puis, difficulté à foutre la banane minerval pour tout suite au bandaki. Tout ça qui avance, mais tikalindambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rompengaba ndambo victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a souba fazer na zelate. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste, avenue comme on a Marin, le numéro 16. Le numéro de téléphone, biso pour na bateau, balingi ba contacter biso pour na ba détail mon sousou, ils a plus 243 89 72 32 229. On va comédie kako. To finga on va rabattu mabe, to finga ba comédie boy, to sala boy mais un jour ils a to vendre to ba quitter. Ba comédie oh, ba on demande ko ça on moni mboka na biso, to ke nakaba Nigeria te. Ba Nigeria ti le to mo craquer bango et il y a de local américain. Pour mboka na bango ebe ko yamba bango ebe ko vendre bango mité mais ebe ko sala ba promotion mais biso promotion na biso za kayamba be ya ko finga ba comédien ya ko kitsa ba comédien ya boye faut ta rappel ba finga biso so mabe ezali mtonto na pe ko comité na place na yela non ba non flon ndo yo vandi na YouTube ozangi mabe tena na mabe est-ce ça obligé que mabe ba boke la carrément non changer non changer notre schéma Rémi oui pour mutu to za na mabe na ye mutu malamu 100% zate même ba ndeko batila so ba commentaire mabe ba na mabe na bango mutu ko le bazar 5 zate. Ça veut dire que moi, je suis vendre la boue. Bon, on a couvert dans l'émission, on a une salle, on a appelé ça, ma putain, on a ça, on a surprise à gâteau. En dehors, couvert. En dehors, il y a Rémi. Mouton, fan, on a obligé à aller la rater. Mais le lobby, c'est comment ma bé. Ok, place pour moi, de connaître la bière, on a gagné des photos, on a une émission. Tout ça là. Ou alors, os sungaye. Tout ça là non le bateau. Star à la cabon. Tant que le star, c'est que tu dis mascotte. Au moins la question le binanga. Tu dis maratou. Il y en a le bakati ba le ba poison, mi te ma be fo ndi ma poza star. Kobo ya tendi mai moto. Mais non, c'est bien comment qu'il y a une polémique pour. T'es nga que na polémique teremi. T'es bien comment qu'il y a ma bé. Partout ma bé ça na kana qui chroniqueur ma bé zali. Oui bien zali. Puis la minute sur le ba ofika chroniquer tout ça na analyse. Aïe aïe aïe. Bien comment qui t'a pas comédien. Mais ce que l'on a ça la bino bien point to solo là. Et on a ça la bino point ni. Tout ça ba pour ba comédien pour qui ba on est batali ça bino. Te pour la batali ça te zanini. Les appo ba artiste na biso de 1. Mais il faut lober la vie quota. Pour ba pe batali. Na lobi yo ça l'émission. Yo ça l'émission na yo ta belle vie. Na mignati yo ta émission on ta style bisaluté. O ta exi pécha raté. Actualité. Non na lobi boy. Ce qui te bon ma actualité na biso hors média. Muto lobi. Comment il va bibi ça? Oh, bon on est Rémi na kambol na yoté. OK, même si on dit la main artiste comédien. Après les réseaux sociaux, ba kinga bibi ça. Non. Toka bien la bino na bosso comme ça na makam. Tant on a roya na réseau. Na roya on a lu ko finga ba ndeko nanga. Kasi bossa la la plupart c'est comédien. Bon les canaux télévision journaliste. Boye ba ka message pour passer télé. Est-ce que yebi ke bino pourquoi ba journaliste? Obinene. Mutu tout a combattu. Mais qui journaliste ça finga ba comédien. Rémi. Ngam la yambi ozalana omosala boye e malokola likambo za moko koloba ngoti non c'est ngana loba na yote zana mie di village yo lobi be oyambinga to solo la chroniqueur nini oyo comédien mo sa ila émission finga yi olobi kana ba chaîne na bango tambo za batindi ba chaîne na bino na bino na lobi eti ngai flow makini chaîne ndeti ya nani ovo oyo finga mutu to bani musalo to yi chaîne oyo ndeti ya nani oyo finga mutu azate mais soki na bano tangi na bino na kala ba to bo finga na bandi na yido na kena mura na kena ese mida ngai se mona na vana tezo na finga mutu est-ce que ça comme ça te bien mon yo tu finga mutu ko finga tembesi na bien olinga vérité te critique ma finga te na ko journal ko ça la critique
eza mafinga mais critique na biko et puis artiste te zela nanu zela ça on a qui muté mabe c'est quand même compte à rendre sur na zela lo bana yo et puis on a compte à rendre na hôtel sur la critique oui critique au même ça c'est émission mobe façon na ça là qui yango façon la kende là qui yango so habillement na ngai so moi loko boy mais biso le l'autre na critique te biso to na mbala moko yango ye makolongo mikie bongo ya eloko wana eza kofinga wana baza makambo ezanga parce que yango na bitondi makape mabeti yango nga bena bona bela biso te toko bate nga bona bela biso te nga lobi lokalo ko so bakimini bokinga mabete soki au sein du camp yo net yo na Barcelone ma copine que j'ai salué à passante des gros bisous à toi bon salut peut-être au temple na Barcelone bon beti code mo mi balé biso to yebité mais après des jours et na réseaux sociaux c'est qu'on a commission ezaka nzinga la biloka ni bozo baluka faut ba luka ndeko bala ko bongisa terrain na bino moko bo ba journaliste ba suyer bino te mamna loba la grande Belinda Belvi Kanzazo comme non loba bon merci beaucoup on bala ko bomba nde bino moko to tout le monde est suspect toyoki on est d'accord toyoki siko et là pe boté biso pe que na million na biso soto moni bato lokwa bino to bangaka te ko banga te bino non ba ba fête na ba fête to benga bino bino ba fête te po bolia ba fête botala ki bauna ba kana tena bauna ba kozwani actualité pour que soit éviter artiste et comédien et ça n'a pas cité pour éviter que na koya place na kuna ni te po lobi to ke na bien continuer yango na ebisi yo biso to waka bino bimisaka libana na biso problème ezata ko bino bosanga ngo boyi ba pe façon ya lobila ilo yango na lobi kasi mo bosunga ka pe bande côté okoyo ka pe olobi na yo za journaliste zela non na zonge pa na yo moko olobi boyi mama top ndeni azoki ne bongo pourquoi pas poser que fleur za mutu osola na bango o sa pe analyse mo be mama top wa mukolo Marie Jeanne ozale ki boyi bandeni façon te mais sur la salle émission zela sur la to moika vraiment ya ko ngaba ya manga presa manga trop pas rien te foko tout ça ba analyse a tout na question na zo répondre ata ko tout na tita tout nga makambu ya oyo na lobaki china oza na Turquie alobi be vaza koko ya muyombe gauche et tout à mon avis les corticaki la tebe la place ngabi olobi no mabete mo olobi na contexte nini non tout ça ba zo baté to tangi o comprendre Rémi bato balinga ko ça tipo lelo YouTube comme ma chaîne commerciale hein les français ka ke fingi Rémi pour atalama or ils a bongoté artiste et comédien toujours faut pas critiquer toujours faut pas toujours pour les artistes à la milieu ça merci beaucoup la patronne on a eu film en tout cas toute la histoire en tout cas oh la patronne a malobi one excellence maman est-ce que là on rappelle tant peu au conseil bandi on est artiste et comédien vendaka la patronne bo solo na ba pesa ngande ba onde so ba conseil ngande mingi yo conseil on va vrai nga conseil ba on ba analyse j'espère que l'on a couvert d'or analyse à mutum ta salma b même à makambo ya mama top na Marie-Jeanne analyse na ngale na osala moi te na tiki nano pona na posana yo ka mama top na yo ka Marie-Jeanne ngasko na koma bongo analyse na ta na osala ya maswak na sala kia yena paralo oui na kindaki tout droit ça veut dire que ba analyse osala ka te pona kitete ba mi ba très important pa nanga na ko sala na mutu asali mabe ya gabi bomone yi mabelika ki ya gabi tant na be ya gabi osaki mabe okande bato balobela ki yango na manke ya gabi mais na manke ya gabi te ya gabi za ya yo na linganga mingi pa linganga mingi mais na moment oyo ya sali mabe na obligé ko lobana ya po asani ni abongisa ça veut dire que ba comédien baza bato na lobela bango ba bato na défendre bango na moment li campus za na loba Flo ils ont dit qu'il na le canté vena ba na benga na lobela ki te pas bato Blom so talibi ko vodone na ko sabe émission be na kanasa la sumonte na mala sa émission ils na cause ils na beat na kosaka émission ka te maman ba bomba na te wapi to na conseil bango nde na pembe na bango il faut na pesa message na biki esungi mama top po mama top nga benga ki mama na benga ki na mama po so talibi dada de abakoli a mama na kana ba respect na ye Marie-Jeanne Bololi pe déjà koli si aza déjà maman na kana ba respect na ye en plus pe to ada famille bondi ko kota na kati ça veut dire que so mabezali to yeba ko soigner yango avant na bandosa analyse dans il faut na osala ki ya boyokani na bango bato balobaki wi ndako nyonso to obeba nezalaka po bato atako bandako ya ministre ko beba nezali abongo biso bato to beba na te to kutani mboka na mboka bekolo na bekolo mutu na mutana ndenge na ye mutu na mutana éducation na ye ça veut dire que mabezala nango biso mo kande to yeba bumba bosoto na biso mo to yeba gérer bosoto na biso po to bato. Oui, merci beaucoup Kovodor pour tous abatou. Merci pour nous appeler Moussa l'école. Merci Kovodor Odile Manzara Mosi Nzambe DDT Chibambe Chibamba Lomuninga Flan Makiniste pour le 20 octobre. Et Yambinga. Rémi Kovodor merci. Bah le biso qui va comme kolobela c'est bien c'est que niveau Zomata tout le monde qui va kirer Moussa Salama na matanga Tcheko entre Marie-Jeanne Bololé na mon kaba journaliste. Mais tout le bela pas trop mais dans tout nos questions parce que na mona qui peut battu na miniature. Rémi Kovodor na habité est-ce que Axoni Salama na matanga ouais kolobani. Bon là c'est le logo olobate. Voilà dans le logo olobate. Ben je surtout ana et tout
Rémi et tout. Ndenge to banda musala o. Ezamba liboso zo benjia. Jamais. Ça veut dire que na koma na maîtrise à musala o. O tano pe caméra ba no finga no Rémi ya 1 heure du temps. Ngamo pe kuna tali na seki. Pour ça veut dire que non répondre ote. Musala nga Rémi pona sala ngo le na koma boza te kana finga e bato. Bato atala ki akovodo. O mwendo kebo etika la boue. Ça veut dire que na koma sa émission monter na mais on a pas polémique. La koma sona yemi mutu na poser question à Melkambo ezaleli. Pour ani na battre la fan na battre la bonne na battre la maman pesa en plus pe que son ami na répondre il y a bon ce conseil na ta na be la belle vie candidat patron c'est na yo que la conseil na ngati conseiller na hôpital o mettons ba lo ba bon to ba ke muto aza pembe na zo conseiller malamu il faut ba mona père exemple na ngo oui parce que ça te gaki ko to na ko misa ta conseiller ngana le kani yo bona na ko kaisute wana penela sko tana ngai sute omoni fleur tana ngai sauté mais mon te ki moi querelle wala lelo bato beba ko finga ma na ezala kité so pe ya se respecta ki na ya tika ki na mais nso ngi ko mate Rémi ko bon ça nango ba bete que moi vino kaka non moni bato ba comédien et ça la bango superstar so fingi bango wa pe nga na ebisio moni ba comédien oko vendre les pénal lelo pe na bo essayer déranger sauté omoni na kalandi lo ko ne ko déranger bato omoni pa muta situation crise ba finga bona ça yini mais lelo bana to comprendre YouTube fleur kopesa mtu makamu siko calculer que ça na 50 000 personnes balinga kao siko ba muni kuna ba bien Rémi ko to répondre to landa siko mutu Rémi à répondre moi 25 000 na ba ki ça là moi passe nga linga nga za jalo ba bonné na batala kanga moko ba mulu balo baka ba mulu ka ko vodo alo baka siko na ko kabola te siko na ma finga na nyoso tout to maîtriser ngo là c'est mbala liboso mais les filles surtout lesbiennes va finir mutu yo fleur na musalo va finir lesbienne te ba plusieurs fois c'est pas ngo to abi balo mabelo bakuta so moi na moment oyo ngai ko na lingaka bato ba finga ba kolisa mo ko finga ba luki na mo stratégie mo ko boy oba ki loko so na fingi mutu ça est passe mais loko yo finga nga fleur na aéro malili na ratanda ko teve na munene ba bol mais ali même so na koti wifi na koti YouTube so kiti na nga queer boy ce qu'on a vendu gaboui et on a partagé des missions na belle vie quand ils soit côté film asika kitoko birena tenda il faut que maman na bango balobi film à côté tout il faut que film on est na makambo la patron na quoi teki daki ndoki birena ça teki ndoki dina na teki ndoki en tout cas Omar t'es meilleur film na bi que film wana 2 semaines 100 000 abonnés on trop va comédien ni ngam na biso koto. Mais non, avant on biki fleur na minga mabeto binga bien trop comédien pour na zaki artiste te mais zaki moi mais sikonde non liboso na zaki na non et na zaki na kirindi kapo ezaki kiri moko boye ezaki to zaki bien to lo bakaka ya mabete mabe ezala na ngo moko muni na ba ikiri na zala ite tana yokota ne kirindi kana mo pe bande ko ba yambinga ça lui bien to vanda pour fleur na ibano ne kirindi kate ata pe manya rande to na ibano ne kirindi kate yana bato pe na ibano ba ndeyo kirindi ka so tana tabe ba yanga pe bazala kati wana anga pe na yana kati so tana pe na yana kati nde to sali famille to mona na oui eza nga mona to beba na bisote ko kirindi ka to bango bien tembo utabala ki to ese tembo ba akono lobe le mbiso mutu o lo kirindi ka bali abi o mwende na vandi bo ekiri na ye para bino bana bino ke bona alliance na koti na tiki bino I want to tikio mettons bolobi na sote to zalaka ezala ko swa na ba yaya bandeko meto yo kana biso et ate el kambote na koti na motema nanga na zo ndeko nanga na ina ina tele lo mabete na okukate passe ndeko nanga zanga fleur lelo passe no zanga yi o mo po to saki da famille mo bwe to banaki mabe zanga na ngote ba comédie ba bato bayambanga même na ba émission nanga bayambanga. Ça veut dire que on a kena ngam na lobela nga ba comédien mabena malamu na gérer famille surtout za bon tout les koto ba mura banani bazade na ba musicien ko vodo fona sandeni ponga na kima mu na kima ba grâce tembo pour grâce tembo ta kabolaka pona kima bango na ya siko Nathalie sana mandoki boy de Nathalie sana ngipa ba comédien na zana bango na ndebe to tambola musale zo ke kitoko bazo yamba ko vodo ne ba yamba bobo manoka ba lobi moi mobala osa musale zo mona na lokaba pirondo mbase côte kada costa balobi taille S ajo maba bi mobala libandi tala sko batwala na pembe na bango OK bo moni pena belle vie candidat patron na bazawana exi peshanga black lie yekutu photo ne yango wana puis ya pesa nga photo ana pour moi na kota na chambre ezate ya bela sko eza na chambre moni photo
XP Peshanga Black Light. Et Vandaka Wana. Au moins, Siko. Et Vandaka Wana. Faut imaginer que. Na ina ba nouveauté mo boy na sali plateau na nga sika ba to ba découvrir yango na plateau na nga na sima na nga na terrible nga ba comédien nyonso to mais na kata ndako na nga XP Peshanga za wana ba Belgique ndi bazana ba comédien musu bazali ba yena tenda efoku bazali wana na mutu ambetu na nga pena na soka bango pene belé osomona na soka bango pene belé ça veut dire que za ke na hotel sa bateau yo ba penga chance ozana bango yanga pe fona linga bango mingi na tenda efoku madame en tout cas to bandi lelo te ifoku to bandi lelo te oh na lobaka ke lelo yo mutu akoleka na YouTube afinga nga loba pe bato bandima eza nde ifoku po ifoku ayebi nga bapasi na nga lelo nakomi boye toyebani na ifoku aza pe mutu moko boye so aleka na lobi ke kovolo na ye oloba mpo na remi bondima na vanda na ndako ya ifoku tala mutala na chambre sano ana mwana mwasi jeune fille leki na ye mabanga te avandisanga en tout cas za fille mobe te Moi, la biso ba montre aka bongo kila lokondo Renate Ifoku afa pekato. Merci beaucoup Rémi Kovodor to solina yo Rémi lelo to mona pekato so mambarando ango. Comment na muninga na biso Fivette Mayamba lelo ninga za ka insulter azaka humilier peut-être na bato apesa chance tout temps on va ensemble été na ebité lelo libota na izo fingama bane bazo fingama Rémi Kovodor. Bon, on conseille à grouper sur internet, ma béka ils ont la kaki. Quand tu belle bonne défendre muninga te, bazo finga muninga et tout et tout. Ba tu ba yeba ke loko yo. Ndeto vandi boye, na solana Fivette na solana Saratola. So so li kamuza entre mami balé no pia conseil. So bien peu conseil ba yu kité ba na mikete, ba mikolo. Ça veut dire que dans l'ingabete na be ba la Fivette pour la Saratola. Dans l'ingabete na be ba na Saratola pour la Fivette. Et ça monde YouTube to kinda na ngo bongo. Ma bega za ke to moko toucher na bato to ko toucher. Ma am to ke na ngo biso moko. Au moins le nom de Fivette, so pour la Fivette individu que Fivette a ko finga za ko funda Sara. Jamais. Au moins na a ko funda te. Mais autant que muto yo koti na kata ko supporter lo ko anate. Aksa ni na fundi. Yango to vanda akaboy. O ko finga no Remi do finga Remi. Même quand vous touchez quand il est au mobile grand Rémi bien de quoi Rémi en tant que thème le quoi que voter bon il t'a eu touché quand il y a miniature bah que en relation avec autant manger il faut dédommager et tout il y a un médiateur il y a que tout mais quand on changer moi qui même à ta Fivette même à ta Basarato là même tout ça biso toi en général on a mis un mot en général tout mais quand on va donner ça l'émission il y a un moni émission ça le comment passe par parents soit tana banaye pour bateau balanda biso la limite est d'abord maman pena responsable avant d'ailleurs quand on veut leur finger. L'augmentation de la poitrine est difficile. Utilisez la pommade Tozawatai. Grâce à sa nouvelle formule, mesdames, la crème Tozawatai augmentera vos seins et vos fesses. Mais également vos hanches et vos mollets. 100% naturel. Cette pommade sera également efficace pour les hommes car elle augmentera et vous rallongera votre pénis. Alors contactez sans plus attendre Nicole Malonga 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18 et via le site internet sur www.tozawatai.com. Une pommade, tout ce qu'il y a de plus naturel. Ça va? Benny, ouais, ça va? naye na nzili awa naza na Saint Thérèse bapesi nga adresse ya agence oyo ya fait oui aller retour oui kokende bezo oui tika soki oza na Saint Thérèse le ciel elumi comme ça oui.
Oui, ce commis s'intéresse. Nabiso. Si maniango. Exactement. Mais ça ici ya kubunga te. Service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Balo la rapide. Oh, 40 jours. Mais nga kutu 45 jours il va payer ça qui wana. Et puis kokeli te mbala moko ba bengi ngai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Poso mwindi. Mais ma canicile bendele. Bonjour. Papa Sule, DiCaprio, Papa Sule, DiCaprio, Omonio, et la JB service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, motomoui de l'Omaïlemo. Il y a Mundede. Attention, ton ganayo. Moutego le guaté, on se trouve dans mon big. Il y a un gros JB service. Et ça, on a dit ça. Oh, Angola, Brazzaville, Tosuket, Kalamingite, Mokili Mabimba, Abino. Donc, à longo de Bissopil, il y a ma cambo et ça qui 40 jours, mais au moins la contenir, ça dit 6 mois. Papa Sile, il y a mis ça dans ma voisine. Oh, bah ça va me décoller avec la photo. Place, il y a série, il y a Kotabilo. Et ça, il y a José Baïla. Cyber service. Et ça, coupé tabango toujours. Frappe finale, frappe finale retour. T'inquiète. Ah ouais. Il y a biso comment ma bête au moins quand tu na profondeur il cambo ya famille à moto. Maman ya bato là non pono. Ba maman il y a pas respect. Na conseil na ko pesa kaka ki. Biso tout a changé. Toi ba pendenge ni on sa émission na biso. Toi ba façon ni on va na bande ko na biso. Toi ba ndenge ni on kina bande ko na biso e ko sunga biso moko. E sunga biso ndeko na nga. Le tarato là dans la parquet. Fondier. Eza nango likambu alala ya pena parquet. J'étais à la la parquet. Tu veux pas la la 4 miriwana. Et ça la bon après PCT à même biso. Ai. Nga mona ngba bete ça la bo prêter ya biso lobi na betambo nanga. Pour lobi so na continuer ça na la kaka. Biso tout to na ba bete. Tu na ba tout so ça ma bete comme na point moba. Ah bois qui c'est. Mais l'autre c'est un qui met biso silence biso to ba kotambu ça makam. Merci beaucoup Rémi Kovodor, merci à Piro qui est dans la caméra, pourquoi pas aussi à Mika, merci à Mireille Iwasa, Kadi Lukanu, madame, moi ça c'est Mati c'est mais c'est la rambote, na Denjou mon papa Simo Kimba, Rémi Kovodor, maman Kalunga, on peut subi kaka poison yango. Toujours na ba ko tanga te poto yebi pinate o asala ki bongo. Est-ce que ton roko ba kana monde ko ma baninga ya nespo? Boya makalunga na ba na luba, on te pona zina temps sur la merti. Te même à ça des émissions na chaîne de Suzali. Asali, c'est ba chele yango déjà kala, mais ay ko yebi bango na sima. C'est il faut la tala siko so na tali yango. O tala yango de on a super pour mon télévision. Oui na tourner pena o de ba charon plus ba attaque. OK. Demain na landa ki yango te. Na yoki ka ne ba tu ba oloba. Mais ngaso na koma pena fana likana loba likamo. Fona yoka yemo kolon njoto subasima. Oui, le bilan est c'est mis dans la taille et c'est dépend matière sous bâtiment. Soit la yo qui n'a pas sa réponse. Par contre, la yo quitté, il y a un les canaka bimbala moko. Les gens de YouTube, moi je les canaka kalunga yo Mikolo ça ignorance mon. Mikolo la côté était pour nous. Il y a tout dans la YouTube mais on va faire privé oui bien. Tes messages actualités alliés on a ka notification côté. Si on a quoi peine attendre côté YouTube. Tu biso bata succès moi so ba tielo ko foyeba. Ndetinga siko. Un seul rôle avec Christian na moment de non ça makambo pour nous allons concentrer na makambo na. Il tient yango tiaka babilo ko tiaka et pour nga za confiance na monteur na Christian yem tatambola nga ko tia babilo ya kotisi au moins mon rappel na vandi na ka oh émission de comment na boitana maboye pour ni toza batu ya YouTube ngo to ba kanga lelo to no taka même na ça ta moi faire moi bi kuna na oteka ata ma papa na biki ma papa un jour ngayo. Oui, merci beaucoup Rémi Kovodor comme na suna suka na bebe funa zwa yo po mamo tieleki singa pena yo poza la kana ba. Bon, programme Matangeli Kaning, c'est comment? Programme Matang, on a sali des jours, on a quitté les lundés, à quoi on a un programme. Par réunion de Salamate? Non, par réunion de Salama. N'a pas qu'il y a un programme, mais on a des Hollandais là. Oui, ça qui peut m'arranger pendant privé. C'est quoi quand les lundés, si là qui dans le lobby, les lundés, pour Matang, on a tiko, on a kindara nangango. Mais mes colonnes n'a kindé pas pour les camps. Mais les lundés, on salawana, n'a eu pas d'informations, surtout pour nous, on sala la square émission. La bande de caméra, famille Oboya, par rapport à un bakirel ou salaki. Famille compliqué ba caméra. Mais famille surtout linga buso baté. Biso to eba te famille so linga buso baté. Et famille surtout linga ba betiste. So biso te mec to linga to comme ça va famille surtout le roi biso ndé yango na so ba boy caméra c'est normal.
c'est normal baboya caméra. Mais je crois bah tient un cinquantenaire. Pas on a quand kokolo. Non, tout n'a pas aux artistes. Non, on a eu qu'à déjà longue quand kokolo qui est 50. Et que cinquantenaire. Merci beaucoup Rémi Kovodor. Baliboso les canaux pour mon télévision. Tout nango. Rémi Kovodor. Abala abota pour n'habiter qualité, mais au bota quand même. Non, mon amour. Ah mon amour. Et moi c'est mobile. Ouais ma cambo ouais. T'es ben boso internet so ba yambio. Ya on venir cadeau to pesa. C'est un cadeau. Oui, quand il retourne déjà va découvrir. On a mis chose à star na biso. Ba Hollanda. On est là privé na obomba na bombi de sexe. Bombi sexe couleur préférée Rémi Kovodor. Couleur préférée dans la noire bah invité à gagner ensemble micro la canne noire pour ça mais rappelle la ligne noire ngaso so ba tali nga pena na biema na ngaso na lati yango ba tout ba mona ka noir noir ça nga wow na mwindu mais noir ça nga bien mais couleur arrive comme donc on aura toujours couleur bien maintenant ngo et mataraté qui traité c'est quand les années bon c'est que les araki na pa kula na ka épiderme na mafuta to na pa kula ndeka tu mobi bébé ni buté na pa kula mobi bébé mais mobi bébé na tika ngo parce que mo belinganga te tant na yo pa kula épiderme na mon épiderme tika nga na tika na épiderme c'est que araki na vai na nga ndako na ota TV na timo malili na nga na suma épiderme na nga na soki po et garder nga kate waouh couleur préférée no lobi déjà noir Rémi Kovodor nga koliani ngai ne tirez pas moi so lire pas wana na déjà kutu batu ba yebi nga déjà nga na kokufa pona ngulu na makemba kutokisa wana ndi so tabi ya video na ngai bele la lamba les pondu desu trama desu so na kokola na ngai siko kokola na biso ezaki temena za mungala mingi na mingi na bangula zamba wana omona mère pena ke atali yango siko tokola na nga pena ndeko linga kolia pena te na ndeko zela melati trop na ko melati na tongo 12 heures pourquoi so ngamo so ta na koli na mo ekswa na eloni na likumo linga mingi na mo linga mingi ngulu na makemba na tikali na ngope na tika pe na ngulu kana makemba ope na linga pe no be so lambe ngote pa na opi meninga na mono betinga libaku yangwana Oui, merci beaucoup. Vous qui s'écrit Rémi Kovodor, tout le monde a souki monsieur parce que la star n'a biso, faut que la star à l'Irani, ni star à l'écran, tout ça là pas documentaire, tu as rappelé total mais tu as bien invité, pas le documentaire calamité mais tu as bien invité dans sur internet, tu as toyé ba fuma artiste comme ça l'Irani ni couleur préférée na yé et tout. Merci Rémi Kovodor pour une invitation nanga, moninga nanga on est ensemble, monde de la fenayo notre balandio. Elo kana olobaka ke bandeko na biso tu toyebiki ba comédie to betsa blo pe mabaku bino pe ça veut dire que tu vas soka bana bandeko to abo moko to elo moko yo ko betsa ngani baku ngapena betso li baku to senga ni ka ba pardon sous pardon na biso to olika na TV na senga bino pardon eli ke sous bino kutu boko senga pardon te to bino msusu boya na commentaire mais to linga bino mingi ngelo na olobaka ke to tsa bolingo to tsa kimia et ça la bien tant bino besoin encourager biso na malamu et ça est fort tout ça pega malamu tant bino encourager biso te et ça biso passe bo dozer no mama ko finga ba comédie ba comédie bazaba so ka sali mabe en tout cas to ba bali me to tsa ba commentaire to tsa ngabula sepela benga ngamoko nza ba to ba benga ngamoko Kovodor alors on sait que tu sais pas na ngote mama pardon limbisa mama na ngana bandela te o mettons benga de abolo binanga ana komaki mama benga gangi ngapona mwana mettons yo ke na commentaire to yo bandi mabe mo boye ale matisi nga station matinga bakanda mo boye na ke likolo mais moi pas ke likolo ça te bozaka bato to linga bino mingi en tout cas na seki pena bolimbisa na pona ba comédien surtout to bete no mabaku par rapport ya koswana na biso ko makelele bitumba on to eleka ki en tout cas bolimbisa moi bana conseil no artiste comédien puis ça peut conseil te déjà la lobby ba conseil to ça peut ba mikete ba mikolo ba dans la carte ba papa bazali et loko nga ko ba ka malamu ke so tu sais ki mabe bolimbisa o ba yiki Kovodor amolobi ba comédien tant on a l'équipe ça veut dire que bolimbisa la stage data maman les salame kuna mais mon l'équipe na TV tout ça clash en tout cas boye o moni ndeto vandi boye tout na ngani ndeko nanga o moni bakanda musu ya rande ni flow na ko vanda place mo ba critiquer Flair te na ko ba ke aboti ke loko na mo to tigite mo na ko mo na kanda nde mata pe bo kande ko mata flow poni bolo bele boye te o mona on ba kande yaka mais ça te lo mona ko longa na ba do sa be mission poni non luka succès na luka na makambo na te po ba to ba linga pour musana nga te même des abonnés na yo ata 5 c'est bon ba yebi yo pour tout peut aller caper na western zo apé mbongo atozo ebele te mais mo to sa salo ba caméra boya $50 boya na ba sa be mission na sali boye non mo fait ça ngande soni na muto ndeko conseiller na ko sa eloko na te na matanga na même vi kanda omoni nde na vandi boye na zara bien kanda na utu mtayibi ngo nde ifoko il
il faut quoi yebinga pena bien il faut que soit talika wa komina kanda ngazaka bongo mais nazaka bien parce que sona siliki na silika rapena sona linga te koma po et comme ça et comme na ba point mo bwana ko sape mutu mabe sona linga ngo de telo na invita rapena sa nzambe elonganga yango wana. Merci beaucoup ma dédicace na yo. Bambote na ngai pa Yahweh mabanza garçon noir na Istanbul babi mobalo aleki tabaka pela na lengi aleki Thompson na shaba na lengi aleki ngulu o batumbaka wana soso na mino mapule mayo Yahweh mabanza garçon na Istanbul na pesi mbote na pesi mbote na ngana Belvi kandila patron na famille bota mobimba en tout cas au moins na bino kovodor aza ya bino ya gabi tumba na moni babi bange pe bazali wana exit pechanga balobi mwana mwasi oyo non le batté abodina la douce moi ça dans la douceur moi rien attendant il faut que madame mais princesse du trône balobi mon ami balobi lobi za jouer en bota manai ba oto bolinga princesse du trône lobi za jouer en bota manai bota ka princesse abota mi ezandeni muninga na mémoire parce que na mémoire na takayo. Oui, merci beaucoup Romy Kovodor, merci à Pierrot qui était derrière la caméra, merci à Mika, notre monteur, Yves Pan et Flore Makini, c'est mon vieux, en tout cas merci pour tout, mon vieux Mike Lokama, vous êtes tellement ébélé, Flore Makini, Saline Rabino, Maman Pauline Nanyoko, Maman Bota Flore Makini ici, Nadine Sombo, Babi, ils ont poué, Dédé Chibambe, Odi, les Manzaka, moi, Sinzambe, camarade Nanga. Voilà, ça l'aura tellement bien fait Makinsa Lingayo. En tout cas, Lingayo no mingi stand aka moko kermes invest chez Moura de la presse stand 21 tozawana jeudi elle s'est biso mo barbecue moko zawana tozala wana on a plaisir na biso nion soto Linga Flore Makini Skabi pété toujours préparer marche de santé wana ils là pour nos fans. Donc pour nos fans kalamingité marche de santé il était tu mais la pointe fait même la pointe Flore Makini si oui balanzambi. Donc voilà to le rabino mingi Flore Makini salobi bolemba te na ko s'abonner na Super Promo Télévision Makini TV officiel. Je suis là pour vous ne serez pas déçu. Maman Isara Mazani, Flore Makini Salingakayo, bébé Manazi Mazingo, bébé Naomi, Priska bébé, Flore Makini Salingabine. En tout cas, Jingle Mbati ba frontière na Lyon. Jingle Mbati ba frontière na Lyon. Gradi Oka, voilà. Et Nathalie Kalonji, ma Bill Kiton Kalonji, le 27 août, Toko fêté, aïe, oui, moi ça star à la star, Bill Nat, Bill Bisson, Bill bébé, maman Nathalie Kalonji, en tout cas, Flore Makini Salingabine, la famille elle est sacrée, Nathalie Loko Ferrojan, oui, maman a métier, maman a cheveux bouclés, Flore Makini Salingabine. Donc voilà, merci à mes équipes affilées, Moussalo Salezo Monana, merci à Fali Popa, les Warriors, toujours en attaque, Babi, sur la bonne musique, Netoro Lobelo. Soki osa elo monter to vana te poto lobila. Donc voilà. Voilà na biso mbalasi ma kaka na numéro oyo bozala de cité. Je vous aime beaucoup. Bisous à tous. Naepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo. Naepa na yo mon santo yo monisanga loboko na yo. Zamba lolo yo azo sale Zamba lolo azo sale na yo papa nanga monisanga loboko na yo. Naipa na yo mosanto yo monisanga loboko na Zamba lolo yo azo sale Zamba kaba sangolwe azo sale salilanga Yesu oh salilanga Yesu Alléluia. Yesu azana pamoja. Naomba maana ya Yesu. Kumbamba. Chirubu.
Yesu nalingi na tachola Yesu Papa nalingi na témoigner Nzambe na ye Napena tatola bonzambe na yo Miso ya bato Yoka bosenga na nga Nzamba kabasa ye Yoka shije na nga ye Nzamba londa ye Na ye na bapasi na nga Libosa bonzambe na yo Na ye na kozanga na nga Libosa bonzambe na yo Salela nga Yesu Yesu Salela nga Yesu Yesu Salela nga Yesu Yesu Salela nga Yesu Salela nga Yesu Yesu Undela nga Yesu Undela nga Yesu Yesu Undela nga Yesu Yesu Undela nga yo Longisanga Yesu Yesu Longisanga Yesu Yesu Longisanga Yesu Yesu Longisanga yo Longisanga Yesu Yesu Nalebi bia bisenga senga nzamba londa Nalebi bia pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai Nalebi bia bisenga senga nzamba londa ye Lokota nga Yesu Yesu Lokota nga Yesu Yesu Lokota nga Yesu kotika nga ite Lokota nga yo yo Tombola nga Yesu Yesu Tombola nga Yesu Yesu Tombola nga Yesu Yesu Tombola nga yo yo Lesa wafako Lesa wafako Watitishina watitishina nsambi watenzelela Watitishina watitishina nsambi watenzelela Yeso yeso Lesa mukatanga lesa Lesa mukatanga lesa Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alleluia Chilobo Chilobo Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga Unayemba buye soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga Unasambela buye soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga Unabina buye nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki suje na ngai ye nzamba ndonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso Yesu apambolinga Chilobo Yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wabi bafisi du prophète
bana royaume de Dieu, bana centre de réveil. Ozo bouger, obinaka wapie, pona pambola yo ingénieur qui. On est ensemble, na yesu longo tozomata, mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo. Lingana